Vieux Nanga, Nanjil, Vieux Raoul, Koufan Zamba, Pambola et Pakena. Ça y est, de la stabilité. Ayego Djonga, Biloko, Zo, Baby, Sawa, la Balabala. Nababi Bembe, Nabafeti, Yaga la Getigo, la Minzoto, Wela. La Keminzoto. La bandit, la Minzoto, papa. Voilà, c'est tout là. Mystère, c'est tout. A Bandaki, la Minzoto, l'Eri à Longwe, Ngana remplacé. Ce retourne présent Massoum, Lambalio, présent Balio, Baoyebsa. C'est tout là, Longwe, Ngana remplacé. C'est tout là, il y a un groupe Maboke Ngalem. Ngasko, via Ketikanga Kuna, Agi Misien, Moutali Bosso, ou a droit trophée, il y a musique, Angélie, sélection. Oh ma tête, oh nini, Moutali Bosso a droit de venir en Gawana. Voilà. Franco. Mon Dieu.
Merci beaucoup de s'être préparé. C'est un message de remercier la 41 584. Il y a vu à TV Monto, nous avons un dé, il y a vu Monto, il y a Miraessa, nous avons passé Elko. Passé Elko, mes condoléances. Merci pareillement. Mais passé tout ça, on a vu Monto comme si vous avez divisé. Divisé. Oui, je me suis dit que c'est approprié dans le bateau. Moi, je ne vois pas la division. Moi, je vois quelques artistes qui ont peut-être sujet division. Mais parce que quand la matin à Miraessa, nous avons Angola, nous avons na Kinshasa. Mais na Kinshasa, comme si on dirait que saboter matin à Miraessa. Tu saboter matin à Miraessa. C'est que vous oubliez Zanine. Le problème est mon corps. Dans la vie qu'on a raté, au monde a battu surtout pour que oui, considérer. Peut-être considération et cause à la 10, à 20, à 30. Donc c'est un exemple. Ok? Donc l'artiste oyo zomona déjà oyo baye, oyo bayamba ki corps, oyo batie corps nanina, oyo basali organisation, c'est déjà une considération. Cette considération est jamais batu bango ko sala l'organisation jusqu'à ce que matina niveau haut. Donc batu bazawana o bazali bango ne bazo considérer. Donc considération mususu pas en était en présentiel comme ça, batanga komona eh. Donc c'est un peu ça. Donc pour nous, on a considéré le corps. Ceux qui considèrent qu'ils ont été en paix kolingate eya. Vous voyez les déplacements et ça là qui OK, il y a Johnny Bakei, au papa Nkoba Bakei, de délégation qui n'est qu'aux accords et déjà c'est une considération. Non, bah là, il y a des artistes comme ceux qui artistes qui sont sur le terrain pour considérer qu'il a été. Parce que tout ça, on a vu monter à Miraessa. Quand on a par rapport à VO et les Kanakishasa, Bartena, Batrice, au Bazalaka, Combo Bazalaka. Mais à Miraessa, ils sont isolés, ils sont nés. Ouais, je ne sais comment répondre, mais pour moi, présence déjà, il y a Batu, Oyozomona. Il y a déjà des considérations. Et ça, déjà, il y a le roi Mneni. Oui, il y a des gens qui ont tu vas créer des problèmes pour rien. Oui. Donc, déjà, Basali. Bamatanga, bon. Question Oyo, Miraessa, Bunga, Miraessa. Donc, ce qui que Miraessa, Ndengeo, Abunga, Kenangola, oui. Mais sinon, en gros, Zalate, Tongo, il y a peu Coréate. Il y a peu négocier na bango. Ah, mais ça, mais au moins, donc, à la mémoire, il y a battu. Azana mutu ya batu. Donc bakanisaka yango moni que non, les gens ont insisté que biso artiste plutôt na rôle ba pona replenge to lingi kor wana e ya to mona ndeko na biso. Oui, parce que to benga e icône. Le lot ceux qui ba mirer union surtout. Ba comment mirer ça, c'est parce qu'il y a bimara na la télé. Vous voyez. Donc Aza déjà un modèle, Aza déjà une référence. Donc oyo to rogi kaka. Qu'on ça respect na nini na bobsek na. Oso jouana. Oui, en 2008. En 2008, c'est souvenir ni malongo za na Miraessa. Oui, en tout cas, tout ça on a vu bien, tout ça bien, c'était juste na film wana, c'était une fois seulement, mais après c'est là donc tout ce kala kana ba relation mo ya bien. So moninga na nzela, abenga ka mobile na ngai. Mobile nanga parce que nando jeu mobile nando olingaye. Liwana esala kyondeni. Liwana surtout ya mutu ezalaka passe. Kota la âge mais quand l'on nous dit par rapport à Nyon Soana, nzambe ne mutalingi. Tota ka nzambe le boso pour liwa ya mutu. Mutu a yebi secret ya vina secret ya liwa ezaka nzambe. Donc c'est arrivé ça passe parce que un élément malgré qu'Azaï Sounabiso n'a qu'un thème, un élément accueilli. Vous voyez,
parmi Batangola pe au bazo regretter parce que na Angola pas on a joué atika musala na été elle continue toujours à jouer tolinga tout monde naka au monde ça la sentiment et ça la bien même tout jouer té mais na au monde on a musika na au monde yo tout solo même tout pesa ni mbote ezaka bien disparition départ on est toujours douloureux donc yango moni donc regret zali conseil au copé na Baptiste comédien au lelo keboza ceux qui moko kufa est-ce que bi ke Deborah pas kufa ki Deborah ya Caleb oui akufi na Lubumbashi est-ce que beaucoup ko ça la peut des manières d'autres corner avec ça bon ces questions ya bato ba mingi liboso na biso hein ba kulutu parce que to pesa bango priorité ce n'est pas à nous que to yamba moko ko brûler l'étape ba kulutu wana to se réunir pe to sololi de non ce qui peut corner et ya oya conseil ko pesa ndenge polémique comme na mboka théâtre bolinga na souté ba ranking de commis par-ci par-là yo etake pasteur ko lo bana bango lo bani balinga nsambe la vie sur terre n'est qu'une question temporaire né na lobaka le loto yi awa to solo la miraesa o tchenga micro parce que to le la miraesa ozana mbongo te en tout cas considération ya mutunyo surtout ezala kaka parce que to le cannabis et puis ezala mingi pona nga ko fingisa oyo ezali musala na biso ko fingisa domaine na biso comment se fait-il bana oyo bazo jouer toza bana tokolo bana tata moke le théâtre mais bamona biso na kata division bamona biso na kata koswana donc bamona biso na kata ngamabe et je peux ça impression moko ya bien te mes frères et sœurs mes collègues artistes tout ça succès ou pas succès nous allons tous passer considérer mon surtout na vie nzamba te biso na sena mokilo oyo yemo ebi mutunyo so na tanaye Mireille est parti, moi je vais partir, l'autre là aussi va partir, donc voilà. Donc ça ne vaut pas la peine, il y a Koluka, Koto Turé, il y a Koluka, ce n'est pas bien. Tout l'ingana parce que tout ça n'a boum sala moko, tout ça là, eux ils allaient théâtre, il y a un et commis Sabiso Bandeko, et commis Sabiso Pena na kata famille. Donc c'est ce que je pourrais dire. Ok, merci Balandia Via TV Moda Boyoki ndenge pasteur El Kalobi tolingana tozala bomoko ekosala bien tozo continuer ka tozana veille mortuaire ya matanga miraesa voilà bozomo na ba artiste ba za par-ci par-là tokoki kolobate parce que ba yami corps miraesa na esengo parce que azamoko katina bango o abungi to luka lisusu toza vraiment bongo na recherche ka ya ba artiste comme des pe na famille miraesa tozo là elon ensemble. Bon, on a l'oufou et les gars sans difficulté. Voilà. Parce que mon Angola contrôle les armakas. Tant que comme une frontière, Angola plein la ramicana de la bisoté. Bango basa plein la logique na bango. Et soit que moi tant la frontière na ngambu Angola. Mais tant que traverser côté la bisoté, c'est to bon c'est terrain. To côté na bata DGM, to moni bata douane, to moni bata santé. To solo na bango déjà donc na mo konzikutu. Oya qui para DGM. Avec nous avons traîné parce que ils ont déjà monté Koufi, corps sans vie, pourquoi tu vas traîner? Donc après ça va faveur moko, c'est là que photo le mois on a noté. Donc pas n'importe où mais la guité. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que monsieur Bélé Bandego Basenga qui est est-ce qu'on peut dire que vous avez vraiment soutenu le niveau PMO cannabis parce que Mirae Saba Evra est belé ou bien avec la corporation de bino artiste ne bosangani pour corps maman biso ya. Ngana tikalo sala émission moko te que ngana stosenga bandeko mususu bongana yebite mais na kati na biso ndenge tozolandela makambo o ezaki mutazana caisse na biso artiste comédien pona koloba vérité Mirae Sakundami na mbongo ya artiste comédien. OK. Ozona nangango na quelques ba journalistes na site o bandeko na so ba monnaie que va contribuer ne peut pas contribuer. Bato pe balinga so partenaire mais l'état awa bien mutu moko to moni bozo ta $1,500 to $1,000 to moni yango kaka ba $10 $20 $100 ndeto kuninde kona so Miraesa vraiment bravo na ba artiste comédien. Ya Johnny Chakala eza na ba artiste comédien bazala ke ndenge événement o l'équipe bino mo contribuer na mambongo na bino mais anasuka na ba benga bino miyibi est-ce que ndenge bino bo contribuer boza si pena ke bakoko benga bino miyibi bien boza si pena ke réussite za total na matanga Miraesa ngana linga bato so ba bengi so miyibi ba na ba preuve mun so na preuve bi bon ba mbongo mo ekota bolia ki yango boye na preuve
mais preuve ezala te kaka obaliaki bambongo et puis nayebisaka bato bien moteti nguba batalaki na monoko te nga na kosala badémarche tokende baneti sikoyo tokende elufu natiki mwasi na nga natiki bana natiki libota na nga bariske na nzela na boyebi yango te bongo sikoyo so nazwata mwa didone na lefu bokanganga bobenganga moyibi mais place na ke estce na ke sikoyo kuna na kolia eloko te na kolala place te na komela te bière moko te ate eloko moko ta sucre na komela te comment sikoyo kobenganga moyibi na trajectoire amule lufu eza ndeko ya matadi te à part wana tokesa badémarche na oxygène secrétaire général toketi na banécropole de l'éternité musika ndenge na bariske banzela wana soso tokomi kuna toluki mwa madesu na ndunda tolema beza wapi dofu bobenga so miyibi. Voilà, le niveau na bino artiste ya Miraïsa. Merci maman pour continuer. Est-ce qu'on peut dire que ça une négligence la part na bino 25 ala au sali ebelé na théâtre ndenge mo na leki na Miraïsa sali ebelé. Est-ce qu'on peut dire que ba négliger Miraïsa na l'état na biso? Non. Tout le monde Miraïsa te ba négliger na l'état na biso. Non. Miraïsa bima ça fait 7 ans. Akena libanda. Omoni surtout tali bien. Miraïsa za ki leloté. Miraïsa za qui kala na biso na ba CD to tekaka na ba VHS na ba CD mais qui lelo ba ba YouTube. Vous comprenez ngo ce n'est pas que n'état à négliger puis que na période tozali et qui période mo malamu te et qui ni ba ja francophonie zali ba nini susu na koloba ba députation nationale ba opesa ba candidature na bango tant ba longa députation nationale to comme na députation provinciale na ba conseil communaux. Vous mona te que nous so na to ke ko luka député atoke luka mutu tel boy taso ko za pa réponse malamu penati. Merci à Johnny Tchakala. Na moni vraiment effort bino bosali descente na lufu. O joa na Miraïsa pour ça l'effort wana. Miraïsa to joa na ena les amis du théâtre na Major Bissadit, producteur na biso. Donc to jouer ya mingi. À part les amis du théâtre ko bana Miraïsa bozala ensemble. Oh, to avec na groupe moko to avec na les duo du théâtre na Willy Mambu. Bango ba na groupe Swabala na ba Dadi di Kambala ba pauvre Dadi ba mama Makila wa kufa ba belge ba sek ba nzambala groupe na bango. Mais pourquoi esali que on dit makozo risque ya kolongwa kisasa au voyager na lufu. Et loko ni ne sali yo na liwa Miraïsa olongwe penotiki famille na bana na yo mais okozo na Miraïsa na lufu. Vous avez intérêt mo quelque part. Intérêt ya nini? Je ne sais pas parce que Babi Kebino dans le monde de théâtre comment la division. Non. Mais quand est-ce que yo ancien abisso au quitter pendant qui ça sorti bana yo mais oui, il y a on a lobby au tiki pendant bana yo mais on dit que Miraïsa. Et là on ne pousse yo pe mawani les ça pour que Miraïsa na mboka lu. Parce que tant que les amis du théâtre, tu as un groupe belete. Tu as les duo du théâtre ngana Willy Mambu na Swabala. Donc bactère mususu bazalate. Des groupes on a autant de bactéries zo yokanga to ira ba mapasa moko ba nani ba bébé to pauvre bébé to kufa ba mapasa mo bazana poto ba kina Swabala vous comprenez biso be pana to kina ba Zena to kina ba Willy to kina ba bidi non Gabriel mi côté là après Gabriel ina nzonzingi na sima Miraïsa donc to zakina bango wana ozomona tant tozala bango wana bactère musu bazala te bakilelo ezalaki te tozalaka biso wana omoni ke baMiraïsa lere wana ata tokuti tournage major amepso quelque part tolie tomeli tokena bar mo bayaya tomeli na badadi donc affection wana ezalaki makasi na Miraïsa asalaka pe restaurant mo kote ngana za répéter na bar mo Texas ça restaurant mo pembeni wana tozolia wana tozomela wana donc mutu moto mesala ngine mingi siko mutu ndanga tanga kufi ese na kotika. Alors, il faut que un peu sans intérêt. À la famille artistique, donc il faut que comment on peut décrire Miraïsa parce que vous travaillez dans les trop. Comment on peut décrire pour la Miraïsa? Non, Miraïsa c'est que ma caméra ya mabe, c'est que ma caméra ya malam. Vous comprenez ngo? Ndenga zalaki wana na mabe na ye o ngana tele ko mona te, mais na bolamu na ye azaka na boutique na ye pe. Na boutique na salaka abenganga pona ya kotala boutique asali mais na boutique on salaka binanga ya pona polo moko na pola pe pona kitoko asomenga pe masanga akabilinga pe mwambonga transport na ke azaka marié bon mutakoza na chérie na yeme ki marié ne biso to bala officiellement na tsela ko mona te mazaki na chérie na yeba ko vivre na ye atiki bana boni bon na ndenga na yebi na bana mibale andenga na yebi mais na ko na ba vie privée là artiste on peut dire quoi étant qu'artiste au tournant comment est-ce qu'on peut décrire sur le plan de talent tout ça non azalaki mutu moko aiba ko jouer na décrire aiba ko jouer
na rôle ne bango pesa ya kisongi songi ya mwasa monoko ayebaki yango donc ayebaki yango penza donc na part na mutu ba copier été ba to copier pe Mira Issa te azai unique pour na rôle na yo bo jouer pe ensemble que moi sambal non to jouer belé na pas major na bossa ne ba titre mais to jouer belé pour le retour kana deux groupes les dieux de théâtre na soit bala to jouer na rôle belé souvenir ni no meteni pour na Mira Issa polo akabela ngati na bana odefa pe bilo na restaurant na merci Balanja Vie à TV Monde boyo qui n'est Johnny Tchakala lobby en tout cas na ba souvenir rebelle pour na Mira Issa en tout cas moli moné pe manakimia tozo continuer toza na vie mortuelle la Mira Issa to saka recherche ba comédien tozo bango président Mobutu oya yaki na corps a Mira Issa uta Luanda tiko koma siko difficulté ni nakutana nango pe makamni nakutana nango pour corps a Mira Issa lelo toza na vie mortuelle merci Tolanda sangwa matanga ya Mira Issa ekoelenga lokola kake na matoi elobi papa Lutumba soki sango na boyo kango lokola kake ndenga ya Mira Issa na yokaki yango nazalaki na matanga ya artiste na biso Pululo ya Angola akufelaki mama tangu na komika na vandi mukieka na kiti to yoka sango ya Mira Issa kufi yango sengaki biso so batiso tozalaki wana tokemba na moko na sanator place Mira Issa akufaki yango moni bebe interview mingi mona ike nga na zalaki na manque na sanator. Alors Mira Issa peut éviter quand bana ko bela vraiment Mira Issa ko lobaki azobela to sangwa maladi to yebeli yango te to yebeli yena yango te ezalaki ke Mira Issa tangwa beli eyo koma ya grave nde to komi ko yoka sango to bandi ko benga pe mobali na ye po aza ndako moko na mobali na ye to bandi benga mobali na ye mobali na zo bisa biso non Mira Issa akomi bien parce que na hôpital à sanator wana bato bakotaka te bato vraiment bakotaka te obobo kota 2 personnes hôpital na biso Angola donc elle a visité ezaka 15 heures mais biso tosalaki tout biso baartiste ya Angola po toluka tomona ye ata na hôpital vraiment bato bandeki kolinga te tomona ye mukolo oyo tolingaki tomona ye ezaki Gabriel Mutala musaki nga penza président Mobutu bino boza na Angola Mira Issa zobela po biso ndeko yeba te to boyaki pe koloba parce que famille na bango bande ko bomba ke Mira Issa aza malade na mobali na ye so botuni bango babika akomi bien siko tangu Gabi abandi ko lamusa makambu wana on dirait Mira Issa kotaki na nzoto nga bi non attaque Metatron président Mobutu vraiment nga na kokota na sanato na mona Mira Issa na malade. Dommage, tout le monde qui était jour na zokana po na ya na mona Mira Issa ba yoko benga biso Mira Issa akufi na ma place tozaki na matanga ya ndeko na biso Pululo ya Angola. Lisolo ya Yonas ya Mira Issa suka ezaka uwa nga penza lisolo ne na suka na yaki ko sala conception moko na veni na bango na veni place ya zalaka ya maître Tirbo avanda ki wana pembeni place batekaka babiloko bikande batekaka biloko Mira Issa zalaki wana ngana nguta ko sala bâche donc conception affiche ko zonga nazo zonga ndenga tungisa ngai président Mobutu otika nga boendeni pesa nga mbongo yo koma na mbongo okoki lekate alatinga na façon moko impossible alatinga pe na nzoto na façon moko na kokai pete na zimbongo na pesier ça va président ezaka boye président Mobutu yonde côté wana ozalaka bien nde jour asuka oyo ngali na sola kina Mira Issa yangwana. Alors, comme il y a je signale que vous avez parmi délégation, il y a Angola, au Goïna Matanga. Alors, ambiance à Nakishasa, vraiment, ils sont bien, et ça qui passe, c'est tout ça comme 22h et pas major Zolo. Kokoma to komi to kutana bande ko fuma zaki ambiance ya mawa bazolela bayambi biso na kolela na bande ko mususu to mona na kala vraiment esala ki elakisa inga penza ke no bolingo wana esala kinga bien monima Mira Issa pe makala kinya en plus pe donc ndenge pe to longi na mikanda parce que na sai kota mikanda ko kota na ba bureau ya ministère ya critique ya ministère ya affaires étrangères santé donc wana Angola vraiment to koti ba bureau nde ba senga biso monta $6,000 pour ebemba Mira Issa e ya Zaïra wa donc bon comprendre nga na ume Angola pour e ya na RDC voilà ba senga ki $6,000 na agence mais biso to sali tout biso ba comédien Angola to bité
basala bureau poto kota yango ngai na collègue na bino Willindeke to bandi ko kota ba bureau to bandi ko kota ba bureau ti to récit monta $6,000 moyen zalate et comme il y a problème ko somba zen na transport na ndenge bomoni to longe tumba ba comédien yangola na ndenge to na miga esa awa na RDC na mboka bakoko na 50 Lilo basuka na ba comédien nyoso oyo bazana ngola na poto bazo landa Lilo basuka vraiment tozalaka na bolingo ba mboko nyoso batie matanga ya mira esa bolele na kimia désordre zalate biso vraiment to laksi bolingo to wuti mboka musika to na kor awa po tozaka na souci ya bandeko to lela pe mira esa na bandeko ya bazana Zaïre to lela mira esa na kimia aussi mobulu ezalate ko soine ezalate mira esa kei biso to tikali tozala même moral tozalaka na bolingo to lingana na mbebo te chaque fois na lobaka to lingana na motema soko lingi mutu te koloba te ko lingaka ye eloko ezoboma biso yango wana tozala na bolingo donc mboka nyonso oyo batie matanga ya yesa vraiment tolele na kimia po tokotikala komona esu mirai te c'est ça mais nakoki kozanga te kopesa son excellence na biso ambassadeur na biso ya Congo na Angola na ndenga fongola biso motema po andimaki mirai esa attaque congolaise nazalaki ingrate na pesi pe merci na ba continuation ya Angola na ba bigono soto kotaki ba fongola biso motema nzambe apambola bango vraiment donc biso toza ba paya toye na mboka na bino elongo na ebema mira esa toza na bino tina suka après tokozonga na Angola. Merci beaucoup président. Côté le mana bango nyonso wana nde salike to organiser ba obsèque ya mira esa kundama awa voilà là maintenant ça c'est le portrait au nom de tous les artistes hein oyo artistes comédiens ba pesi na cadre ya honneur et pas Amira esa yango ko servir na marche d'honneur oyo kozala na cinquantenaire ko bana mog nati esika bako installer depuis mortel en donation Amira esa pour na hommage na suka yango monique c'est bien mentionné les artistes comédiens de la RDC rendent hommage à Mireille Coutina. Mira esa repose en paix. Voilà. Là, c'est les grands cadeaux. Il y a secrétariat national, il y a un TPC. Voilà. C'est comme d'habitude au sein d'une famille. Lorsque ça fait toujours mal. Hein? Et lorsque nous avons réussi la nouvelle que Moko Kachilabiso, Atikibiso, c'était pas facile. Hein? C'était la tristesse. Mais le quoi, l'artiste a raté côté Moussou sur la tristesse mais côté Moussou non Mira esa a jamais parce qu'elle restera éternelle à travers ses œuvres voilà c'est un peu ça mais côté la bande comme Moussou bakufa bamboka libanda bo se dérangera té toza sipu ya komona mélodie a kufi bo sali effort mélodie a outil point noir a Kisasa bo sali effort Mira esa kufi na mboka Angola a Kisasa. Est-ce que habitude et qu'on continue à faire bande ko so ba ku filibana ba aux organiser tu vous souhaitez seulement que l'artiste va pouvoir non biso souena biso que l'artiste abimi azonga bon moya yawa azuba makambo yekoli libanda ayeko back c'est pas baninga na awa c'est pas notre souci muta kende azonga koli non et puis artiste ni na kufaki libanda l'artiste d'abord la personne appartient à sa famille biologique c'est pas les artistes comme de décider muto akufi photo yana yawa non les moyens aussi est contaka. Quand Mélodie est morte, sa famille n'est pas artiste. Grand souci notre Kafuya Kundama Awa. Et tant que Vaninga na Moussala, ne to sangana ki, to bundi koreye. RND qu'on a biso à Koufi, sa famille est lobby, c'est sa famille biologique d'abord. Balouit on a souci, Mira esa Kundama Awa. Bino tant que Vandona Moussala, en tout cas, to pesibino moi vraiment bokanisa. On s'est battu ensemble avec nos amis de l'Angola que nous félicitons. La communauté aux ya Congolais vivant en Angola, merci. Nabiso, les comédiens se sont mobilisés. Moi, un fois, tout le monde. Moussou pas une rapé ça, mais ma coquille est amitié, mais une volonté. On remercie tout le monde. C'est ça, donc c'est la corporation qui gagne. Voilà, c'est un peu ça. Ce message qu'on lance dans la bande de oh babé ngabino kemiyibi. Ba monitor amiga esa lelo uti mboka musika na Angola et na Kisasa. Lelo to na veille mortel a na 20 mai. Mais entre d'abord lo ba kebolier ba mbongo bo sali par-ci par-là ministre Kitira et da kibino bo bibisi ba maman Olive maman Denise. Est-ce que ça réalité? Bato ba edaka biso soki mbalo ba aider biso te par exemple et c'est que to bele la on a TV parce que ba edaka biso déjà.
Donc tout ça n'a pas bien fait na bangote. Donc on dira toujours merci. Bah si ça habite sur ma casse, hein. Donc on les a le côté tout zongue la kayango. Mais à ce qui concerne l'organisation, nous sommes ce qui concerne les finances, nous on ne tient pas l'argent. On choisit Morokati Nabiso un tel moutonsi Mambongo. Mbongo Nyonso est versé par Nessia Tour Matanga, on donne auprès de Gabriel. Gabriel va entreprendre ma dépense au Sengeli. Basagi programme, là il y a rien, tout le monde était là. Et Sengito Salanini, et Sengito Sombaboye, c'est écrit, il y a un budget, ça demande ça. Tout est clair et transparent. Allez, toi, Gabriel, affecté par montant, na logo et Sengeli. Oyo, un point, un trait. Ceux qui jouaient, artistes comédiens, tout ça dans le même émission de l'État, tout ça n'a pas si. Mais pour ceux qui savent là, ils ont une manière pour nous de rendre hommage à Mira Yessa. De son vrai nom, Koutina Loulou Mireille. Elle est née à Kinshasa le 19 juin 1972. Fille de papa Koutina Touekou Boniface, VC pour les intimes. Et de maman Alogo à Antoinette, la maman nous a quittés. Miraessa a fait ses débuts artistiques au sein du groupe de Siadoula, le groupe Swawala. C'est par là que Miraessa a débuté. Jour pour jour, elle a localisé plusieurs années dans ce métier. J'espère que l'OBI, dès que vous avez biographie, la Bolaï, la filmographie, la film ya sala, la participation de la pièce, fait apport dans le monde de l'ISO. Voilà en bref, si je vous ai présenté mon tour de l'ISO aux hommages. Nous allons passer dans le témoignage. Témoignage à ma famille Azari. Je vois les artistes sont là. Je vois, ils sont venus rendre hommage à Ndebonabaro. Du côté de la famille également, papa est là. Papa est présent. Les grands frères qui ont accompagné le documentaire de sa sœur. Puis, nous allons passer à un témoignage. Dans la pause, il y a artistes de Congo. Et on dit que la vidéo pour le témoignage. Merci. Miraessa aza moninga na biso ya théâtre laki tozokoma na ye mais baseko bandeko ndenge ezaka mwa ketiketi nanga na telefone te wana yauti bachine andoteka ntango nazwi telefone bana ye nanakesi mokeseleko mais ndenge mpe tolinga lobaka ketiketi na mboka mboka ezali te okesa ye tozokutana wana na Luanda okofuta telefone oye bandeko oyebakingira esabikazanaki tembe na mwasi okofuta azwaki yango na badona afaka kokote okwanga kofuta yango ndenge nini. Alors, je parle en français, ça lève là-bas, en famille. Donc, selon la guinaille, ranger, vous aimez, on peut pas vous aimez, on peut donc, c'est 30 secondes de comité. Alors, nous faire des nos amis de l'Angola également sont là. J'étais candidat aux arts motos évolués dans le Kinshasa au Angola. Aux amis de la Pena Miraessa.
Vous avez aussi partie à délégation pour accompagner les autres de mon ami Sotia à Kinshasa. Un petit témoignage, il y a juste à 1 minute, pour de mon ami Miraesa. Maintenant, on s'est fait là. Pour montrer réellement que c'est une délégation au Tchagoula, témoignage d'ailleurs, à Osala, il y a 1 minute, mais n'a pas oublié. Vous c'est inquiété. Ce qui a signifié, là, il a interprété. Vous avez confiance dans l'interprétation. Bon, la Titiasa n'a pas confiance dans l'interprétation. Un petit témoignage pour la Miraesa. Merci à CG. Vraiment, sincère condoléances à la famille biologique de Miraesa, Tina. Sincère condoléances aussi à la famille artistique de Miraesa. Moi, j'étais le candidat, moi, pour être là, pour le corps de la Miraesa dans l'Angola. Et on dit, la Miraesa qui a dissous, on est en Angola dans le pays, Dona. Mais il y a des pénalités qui ont été faites, nous avons beaucoup de temps, ça va 1 mois, 2 mois, 2 semaines comme avant, ça va se modifier. On a des arrêts de l'Omireille, on a des arrêts de l'Omireille. Alors, les autres, ça va se modifier. J'espère que nous allons faire des arrêts de l'Omireille. Non, il faut d'abord que ça soit la biographie normale, expliquer comment vous avez acquis, comment vous avez passé la taille sur la mort de l'Islande. Alors, il y a le retour dans le Tchiloki. Vous avez dit c'est fait des avantages. Bon, il y a des sociétés, il y a des chocs, Rwanda, il y a des parties, c'est là, il y a un travail pour la commission. L'État pour le confinement, il y a des Amani normal der mo piso ki ta prince ka mo ya mo la ai asali musala azuni kuma na mo fa tsika ki pinza abai kuna ide la pemenga pe na musala na ti seki bank parenthèse no bando merci. Voilà l'artiste donc la biso ezaka papa sudia ka chaka yo ya bandaka that's it Miraesa. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par dire mes condoléances à toute la famille biologique et artistique. Nayeba Miraesa, avant que Akoma Miraesa moya boyeba na wana. Nayeba ayeba ki na mpete ya traité. Nayeba tozalaki na groupe moko na Bungu. Tozalaka na batatu kalombo na bapapa koba na baibara groupe yango ezalaka groupe Mama Bonheur nde Miraesa ayaka kos'intégrer na groupe wana. Après quelques temps Mama Bonheur ayaka kokufa et puis groupe ezalaki scindé okabwani batatu kalombo bake papa alobé et nous sommes restés. Miraesa akendaki na groupe Siatoula. Mais ce qu'on retient d'elle,
azalaki mwana malamu bien que quelque peu turbulente azalaki mwana malamu azalaki moto akanda trop donc ye azalaki moto ya vérité donc ye likambo ekufaka na motema te donc ye soki ekoti ebimi c'était ça bakalité na ye oyo nayebaki ye na temps wana jusqu'à ce que ye asalaki mpe mpe basuccès tokomayebe mpe kokutana na bati grande sœur na ye eve azali toyebani kobanda tozala bapetit mpenza donc na ba 20 ans ti lelo tokokoma na ba 50 boye je sais pas petit 20 ans ezali petite 20 ans eza petite 20 ans azali petit à limite donc yango ti toyokola boye na ndenge akendaki yangola on a eu à parler une fois dans Angola na ye wana yando benga kadiebu oya koto tena na MCA otena bino wana bona kanisa ngo na kanisa ngo penza te c'est un peu ça paix à son âme yawe aya maboni na ye na kimia pe oye tikani eleka na kimia pe na bolamu nyonso c'est un peu ça merci beaucoup merci c'est so na loba boye nakoka matengaza ya baleki petit frère bavie nazala respect mingi na bato nakasi okoka makambo okoka nakomonanga te parce que nayebi valeur ya mosala oyo lelo ekomisinga oyo nazali so natelemi liboso na omona foto ya minga nalelaki oko nayokaki yango na États-Unis naleli parce que nayebi ye c'est ma fille, c'est ma fille. On a un anda kunanga, on a pena ok anda kunae, na kasa fuku, na moi na ya moi si. Ta on a yo kiamo, na benga kiseki yeyo. Na pena na okata voyage. Fona za la pena. To kudaleki na ma parce que bato babundi na mosala mpena ya kosekisa bafila o bomoni wana miraisa tobunda mpena tobunda ntango mpena nzonzi ngeza babengi nzonzi ndo biloko yebi bamajor zolozolo nakomasaki kopesa bacondoléance na major zolozolo parce que tozalaki lokola bandeko na kotala foto te po na nga nazalaka makambo na nga nakokaka te telema nazwa baku ebele ya bakufela bandeko ya basi nazwaka bango bandeko nango ya basi nazwaka mpe bafille na biso ya théâtre nyonso tour bandeko nango ya basi yango bazalaka so bamoninga baoganga ya fredi donc nayebaka kovivre toyebi lobi te nga mpe nakozala mpe boye nalali bana na nga na bie na ngai bana nga baolala nzala te parce que bayi kosokola lelo bomoni wana nga nazala deja nana longo la pile te mais nakeya yango te nayebisi madame nakende kobakisa achange nga samedi fona kunda mira eza tozala tomona place na kotikala po eza nzela na biso merci bacondoléance vraiment na famille biologique na ye mobimba na baartiste nyonso akomasa baprésident na biso bato nyonso tu oyo basongaka biso banini tu napesi bacondoléance oyo akufi aza moto moke te moto monene oyebika nde makambo yango ezalaka toomonaka eloko te mais ndenge ezalaki kaka ndenge serge azali alobi ya mort akokaka kobomba likambo na motema soko oza na problème na ye bosilaka na ye mais mwana mwasi moko donc ngama na babenga quel comportement donc alie kosolola asekaka kaka kobina kutu koloba te na kasi bomonaki bastati na nga parti États-Unis ndenge natiaki tozobina ngai na ye soko via yali awa nayebi eloko wana via ndoi na nga nabengaka ye oyo alobaka ye mpe queen donc tosala bamakambo ebele na ebele oloba te na oloba te parce que wana petite sœur na ngai nzambe abomba ye abatela ye eza nzela biso nyonso bravo ngana obetekela maboko tobetela bwinga
Président, je t'aime. Oh, avec un accord à Miraïsa. Papa, je t'aime. Mes condoléances. Merci. Papa, je t'aime. Miraïsa, Koufi Bon, Namboka Angola. Ni ne bomi Miraïsa. En tout cas, nous avons présenté nos sincères condoléances à la famille biologique à Miraïsa. Nous avons présenté aussi sincères condoléances à la famille artistique à Miraïsa. Miraïsa, ça, biso to benga ke CPI, to benga ke dona. To bande ko benga dona CPI na mboka na biso Angola. Et lo ke bo Miraïsa ezaka sucre. O biso to yebi diagnostic ko munganga salaki. À part wana to malade biso to yebi ke no azaki tension estomac et créer sucre ya ngwana et même Miraïsa na liwa. Et pourquoi papa j'étais bozo bomba vérité o ezaka nanette mon vote abomi Miraïsa. S'il vous plaît. Bolobi balobi nenette mo fotonde ya bomi Miraïsa parce que bimina mo bala Miraïsa Blanchard. Bino bozala kana bo sala kini. Oh bolika mo bolinga yo ndo bosoto bito bemano bimanayo. Il faut passer par trois yeba. Tozaka mo sambali kalande to kabona. Donc quand tozo bito on appelle ça exemple que soto bito tozo ngela ko bimanayo. Et ça c'est crêpe symbalite. Ce qui nenette mo foto comme bimana Blanchard. Blanchard azaka ex ya nenette mo foto. Bakutani bazongani. Oh ya makoyos. Miraïsa Koufi pour na mon vote mais Miraïsa nzambe azana makamuna salaka nzambe a provoqué loi Miraïsa na canal à mon vote pour biso bato totika to za maele parce que ba tension ba istoma eko boma Miraïsa ti pe nzambe mutala mettre ba circonstances pe batande bible lobby so nzambe ba ke Miraïsa kufata nga kufate mais le kola nzambe permettre Miraïsa kufa eza po yozo maele nga pena zo maele na ba ke no mobala na soki aza mobali ndeko nanga na ko bimana ete. Donc ça veut dire que non nzambe mutabi secret liwa. Est-ce que Blanchard azaka mobala nenette mon photo? Oui, wana selon Eco, Blanchard azaka mobala nenette mon photo depuis 2013. Ba kabona na ye, après ba quai de poisson. Après ba ko kutana na anniversaire ya Miraïsa. Deska bolingo bango zonga. Wana biso to yebite onga pe kaninda na yebite na Angola mais na yebite na ko yoka makabango après ta Miraïsa baniko bela. Le rose na groupe na bango WhatsApp. Babana ko potana ngape batinga ba voche ko potana ngo et tanga pe na keta la Miraïsa ne Miraïsa zo betanga lisolo ya makambongo noko bana tala bo mais na meka kempe ko fortifier ye pona bike no lobi to za na biso na Miraï nzambe ko batela Miraï to za biso lobi mais dommage nzambe mutaza mettre ba circonstance pe batan nzambe azeli biso Miraïsa molimo ne pe mana kimia circonstance ne bokuta na parce que to ka ke mutu so akufi mboka libande kutaka cher. Mais to kamo siko bemba corps à Miraïsa ou comme qui angolais lelo ezana mboka kisasa mais quand on expliquer na balandi sur la vie active mode difficulté ni bino bokuta na pourquoi à Miraïsa non apparemment tout une difficulté mon retien piso ba je t'aime quand état aussi mais na maboko piso artiste comédie tu à Luanda to baki corps à Miraïsa fait kende Luanda lokola to landaki ya Kishasa pardon ya Kishasa loko to landaki papa Zoro. Papa Bouti Miraïsa bigi no amona ta mwana nae na dernier hommage ata na cercueil en tout cas to simana na loboko biso artiste comédien ya Luanda to sel pe équipe na biso bi il faut to tambola to luka mbongo en tout cas to tambolaki to beta pe na loboko na mesa biso tout na ko ba jeter mieux mot parce que to zaki biso nyonso to fongoli groupe WhatsApp to fongoli cahier artiste comédien nyonso to katel ba monta en tout cas ba réunion zo salema ba mongo zo kota biso pe équipe to sala équipe ya ko luka to bando kota na ba wenze to bando beta rapport na ba bureau to sala ba donc to sala to ko sala nzama permettre mikande bimi to sala pe ba démarche to ina ko ti awa donc ezaki difficile ba tumiso ba mais pas na biso ezaki no gravité ndenge nzambe amemela biso makamno c'est pas na biso ezaki no na facilité mais kane bimi na facilité ko ramire bimi na facilité to ko na lufu to futa ta 100 francs ata $1 to futite tim ko ramire essayer boy na lufu to futé le côté to futi pe so ba isi bino geno ba futa ke loko tanto bolandela ngo be bobenganga abaki ba futa ke le côté. Ok, merci Balandina sur Via TV Mode. Via TV, tous s'abonner massivement à Via TV Mode, Via TV Nabiso, Queen.
to s'abonner. Je t'aime quand il paix à ça s'abonner. Qui se s'abonner aux amis merci. Papa, je t'aime aussi si na été tout ça continuer malgré tout ça na veille mortuaire tout ça la mire à ça. Mais tout l'on a quand ndenge veille isolé là. To continuer ngana bino jusqu'à lobby na tongo na dernier hommage ya mire à ça. C'est ka oh wapi ba robimsa corps na cinquantenaire. Na caméra bongo na zaki bongo na yemo commerdi. Un grand caméraman ou asimi bilili ya kitoko bo mona na veille mortuelle. Na zabongo triple L. Via TV Monde, yango nde makambo s'abonner massivement. Donc continuer Canada ya miraisa. Tozangi lelo ko loba parce que tozolela. Balobi baninga malamu balela kana bango. Ba o baninga via TV baninga biso to lela na bino longo. To kozwa suite lobby. Merci. Tokutani bongo lobby. Merci beaucoup.